Bandeko nanga oyo ezali koro ya ndeko tsaka Kongo na hôpital ya TVS esika wapi azalaki pe place akufaki. Bandeko nanga epesi pasi pe mawa ya komona ntsaka Kongo oyo azalaki courage mobali pe azalaki artiste en danger abane kosunga bandeko na ye lelo oyo bandeko na ngai koro na ye esika akufaki yango wana na TVS eza kobima awa po ekende na 50 ezalaki na butu kaka ndenge esalamaka toujours mpona kodeplace corps ya moi ezosala mpasi Chaka Kongo azalaki moto ayebani na bakonzi pe oyo bamesene ebele bamisien tu bayebaki Chaka Kongo me lelo azongisi molimo epa ya Nkolo Nzambe. Tozokende awa bakoki kotia corps na 50 wapi esika oyo bakomi kobumbama bibembe po apema bien na moment oyo bakoexpose yango ekozala pe kitoko yango oyo tozokenda ngo malembe kolakisa bino elo esepasaki na butu na bandeko oyo bazalaki sur place po esika wana bato ezalaki mbilinga mpona kozwa image me na bokasi kaka bandeko image ezwamaki e babourgmestre baza koloba tokolanda. Pour la formalité, donc si ça va ça manque même le mot. Chaque année, il y a bisoto les légations. Malgré ma bête totale, il y a les légations. Ça va formalité, ça fait trop mal. Dans la guinée, 3 jours, na tongo qui est HJ babingai, qui va y chaque 20h, babil puis chaque atigi biso. Ok. C'est bon. Vous aussi ça va formalité. Ça va formalité dans Zoya. Voilà. Moto oyo ezalaka biso baartiste mingi kozanga chaka eza vraiment neti faible lo monene parce que motema ya chaka baartiste nyonso ezalaka te apreki mosala oyo ya kolandela baartiste basanitaire na bango oti matite azokona kodongosisa donc azofata na bambongo na ye moko azali na cœur ya monene omoniki place na ndima vraiment chaka parce que tango alpatino azobelaki faire partie de place d'âme et surtout des manches nous sur les points partie nzambe ça y est autrement alpatino ça qui nae sommes le courage qui nous a bien là pour balayer nous avons dit modèle plutôt sur tous les jours dans téléphone chaque année on va se calmer tout c'est un peu chef na je dois un film Layton Nagui modèle ça fait mal, hein? Depuis ça va démarrer. Baptiste il peut changer bon bon pour aller que nous les amateur mais ça camarade par exemple ça voilà mais muto rôle va bien mingi parce que ozaki na ye Gimoler yim de yeb yim trop témoigner parce que Baptiste qui nous somba batapote aux autres na balar pas Gimoler donc yim taki na muto rôle va bien. Merci. Présent soutien tout le Bénéza soutien à artistes musiciens. Non artistes en général faut pas compter. Faut pas compter dans donation musiciens. Ningi ba considérer pété. Comment mboka akufeli. Et yebanito ezali toujours yakobomba. Puisque là on malade yebani il y a le vieux Guy Moller mutauko le bango déjà là. Lui, chaque jour, lui, il a déjà tout dit là, donc voilà, paix à son âme. Aussi, on a le ministère de la Culture, va faciliter les artistes musiciens, les artistes comédiens, visa, tout le monde en a Bangola, tout le monde en Bangola, tout le monde en Brazzaville, tout le monde a des artistes congolais, ils ont un privilège à visa. Donc il faut faciliter mon visa mutabeli akenae évacuement que soit besoin libana mboka quoi. Donc je crois qu'avec Pachi Béton côté kuna je crois au bon samango pour que ça va bien parti ça va bien traité quoi. Donc paix à son âme qui a procédé biso voilà. Merci beaucoup. Fondé la kimia po vie
ntango azalaka na bomoi azokovivre na mokili oyo biso totikali biso bato ya masumu biso bato mabe biso bato ofingaka baninga na biso na batele mpo internet yango eya mpona kofinga batata ya bato parce que on est chroniqueur vie asala yango te vie aza modèle ya bato nyonso balekaka na tv balekaka na baréseaux sociaux oyo bafingaka baparent baninga parce qu'on t'a donné 300 €, 400 €. Vie aza modèle vie abanda kolobela nde bato vie abanda kosalisa bato artiste so aza na difficulté vie akei azwi bavideo aye kolakisa kotanda yango na place publique mpona koyebisa bakonzi ke artiste oyo ateki mboka ateki drapeau mboka aza na souffrance yango motu nyonso azala vraiment koparticipe na mawa oyo continuer na mawa oyo po vie atiki mais ce que je demande plus beaucoup c'est na baye nyonso balekaka na baetando ike mpona kolobela mosala oyo bia banda kosala politesse ezala respect ya bafamille ya baparent ezala po vie atikala kofinga motu te donc elonga natikali nango yango wana epa biesa kongo vie abanda nde kolobela baartiste oyo bazalaki na difficulté basi retrouve l'état aide bango nde mosala vie abanda kosala mais tokaki ke vie azalaki abandonné ntango abandaki kobela lokola oyo ozalaki pebe nini okoloba vie azalaki abandonné te wana eza baformole mpo biso toza bakolo formole wana ya baformole na bino na bayoutube okosala babase vie abanda kozwa soin na ye na esika azali mpo vie abanda kozwa soin na hôpital ya Lyon hôpital wana eza hôpital ya vie abanda kozwa soin so vie akei eza na force na nga te eza na force na vie akei na force ya nzambe mpo c'est Dieu qui est le maître du temps. Bandeko j'espère bolandi message ya Sampayo oyo alobi mpona Guy Moller azalaki pembeni ya ndeko na biso Saka Congo. Alors tokomea kolanda Guy Moller ameya koyebisa biso réellement vie akufi nini parce que toyaki batémoignage bato baotémoigne bato baoloba mais tokofinir kaka koyeba makambo oyo s'est passé bato balobi ke azalaki abandonné mosusu obi azali abandonné te mais c'est juste que congolais soki moto akufi makambo ebimaka ebele ntaka Congo akufi que son âme repose en paix tokozala toujours wana mpona kolela artiste en danger oyo asili kotika biso et tokopartage toujours mawa bandeko boza toujours bolingo baartiste musicien nyonso minene moko te azwaki courage to temps ya kokende kotala ndeko na biso osala Congo oyo azalaki gravement malade tokotanga bakofi bafali bafere bawere bajibe bango batalaka bato na bango toyaki makambo ya ndeko ya ndimosi eza koreklame mbongo na ye oyo wera sone aliaki ezosala pasi epe mawa ya komona bandeko ebele baza konéglige bacamarade to bacollègue na bango ya service alors tokomea kolakisa bino tout nyonso oyo s'est passé et boza toujours branché et connecté pour epa biso eza juste bainformation mpo tomea kopesa na communauté oyo eleki et comme information ya ndeko Saka bolandi batémoignage ya baartiste musicien na bandeko bazalaki baconnaissance bao basidonaki quand même kozala pembeni ya ndeko na biso yango oyo tolinga tokokabola na bino na moment oyo tozali toujours wana kolandela bato baza Kinshasa bavideo olandi Sampayo bazali kosedone pembeni na ye mais Guy Moller nde moto azozwa mbongo oyo ta poto parce que bokomona moto oyo bokonéglige me mbongo ta poto mbongo ta partout mpo esauve kaka ndeko moko azali kobela tiaka Congo azalaki moto monene relation na ye na bamécène na basere bafrère oyo nyonso ye na poto olinga ye ebaotina mbongo akufi sans album sans nzembo mais akufi na honneur parce que asalaki eloko moko artiste ya danger oyo esali ke bato ebele bameka kozwa toujours aide alors tokobosana te kopesa mbote na mama Niki Niki D depuis Allemagne mama Niki D depuis Allemagne oyo baza kozela bainformation oyo eza kopase parce que bato ya France Belgique Allemagne Suisse Suède baoyo nyonso na Italie Finlande baza mposa koyeba information concernant ndeko Saka Congo tokozala wana mpona kopartage Niki D aza wana mama na biso oyo bayembele pa Werason aza wana toujours na Allemagne mpona koyeba baévolution ya ndeko Saka Congo partage bandeko na ngai to partage bolingo Saka Congo akufi mais il fallait batuntu ba musicien bazala bomoko soki moko na bango aza na pasi
et bah mosusu ba compatir na ba mais ko aider pour ya ko soulever quand même kolongola ba biloko moko aide mosusu eza aide financière te kosolisa moto kotia moto à l'aise c'est très important bandeko na ngai osolisi moto ozotuna santé na ye ozobakisa mwa implice na nzoto ya moto ndeko na yo mais congolais motema mabe ekoma makasi surtout bamusicien to akobenda succès na nga aza boye na boye te na moment oyo efali bazala pembeni atia na Congo kosunga ye Koffi Olomide ayebi tia na Congo bien bafali kutu baza bagene mais na maisha park ntango efungwamaki tomonaki ndenge esalamaki Koffi nde bazali bantete na Papa Wemba na match la mwana ke baoyo nyonso basi bakende bapema na kimia mais Koffi Olomide efali aza leader ameya kolakisa bato bolingo Koffi Olomide efali alakisa bato bolingo mais Koffi Olomide amemi bato na polémique toyebi te nani akosunga baoyo mosusu batikali. Merci na tout le monde partout vous allez. Abonnement est gratuit et partage bien commentaire na pour na ntia Congo oyo bakite tokopesa yo ba image na ye ya kala na oyo bane kosala. Merci et bye bye toza toujours na bino ensemble. Bonjour, Nabalandi Nyonso ya Radio Télévision, bonjour bandeko TikTok. Bonjour Nabatou balanda biso partout dans le monde entier, bandeko trouver une photo sur la des cambo ya ba promotion na communauté congolaise. Donc tu es pour la communauté na biso pour na kosala promotion ya biloko na yo tekaka marchandise na yo oyo nyonso azana posa ya promotion luka biso to sur promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to singi ba congolais nyonso partout vous allez ozana posa ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola to sur promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa toza posa ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo azana posa ya publicité toko promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko tokosala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraite makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout tokosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tosalela ye promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza na posa pour na promotion na ba congolais bao tout banda biso ndeko contacter biso tokosalela yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oyo akozala intéressé contacter na katia Radio TV4 ezali TikTok na biso pe na Radio Télévision ezali YouTube na biso Radio News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.